ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour ou bonsoir, bandeko bakongolais. Na yeko sala vidéo oyo pour na expliquer une situation très grave. Ya mboka na biso précisément pour la diaspora congolaise. Na sala ba vidéo te pour m'adresser pour une situation au ezali na mboka na biso parce que je connais mentalité ya ba congolais ndenge ezali. Et je vais vite faire ce type de message. Mais n'a décidé naya parce que c'est très grave. Avant d'expliquer bien nos situations au Nayeli Awa, je voudrais d'abord na me présenter ngamoko pour comprendre suite nangai. Parce que so na me présenter te mingi ba comprendre yangote. Na yeko sala vidéo oyo po na mise en garde et appel à l'ordre na Félix Tshilombo Tshisekedi. Kombo na ngai yombi tona ebele bayebi ngai na diaspora à l'époque tobande ko sala activité par de radio sur internet mingi bayebi ngai. Mais au bayebi ngai te nazali yombi tona, je suis professeur d'université na Corée du Sud. Et nazali pe président ya réseau Asie-Pacifique pour les droits des réfugiés. Ezali réseau munene après les HR na monde, après les HR, ezali réseau nabiso. Ça s'appelle Asia-Pacific Refugee Rights Network. Réseau oyo ezali ko sala na Asie nyonso na Pacifique, c'est-à-dire tous les pays il y a Asie et puis na Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Papua, tous ces pays-là. Mais nous travaillons après cette zone-là dans le monde parce que nous sommes toujours en collaboration avec les hauts commissariats pour le réfugié dans le monde, précisément la direction générale na Genève. Et batu o bayebi makamba ba réfugiés, ceux qui bokenda à Genève mingi, vous devez me connaître parce que tous les agents ya HR na monde bayebi ngai parce que intervention na ngai na HR durant ba consultation avec l'ONU. Voilà. Na yeko sala vidéo oyo ndenge na lobaki yango pour na situation moko ndenge na zoloba très grave pour la diaspora congolaise. Donc message nangai ezo s'adresser premièrement na Félix Tshilombo Tshisekedi. Et na yebi a comprendre yangote et mingi batu o bazali autour na ye. Ce qui azali na ba conseiller o azana bangote mais tozomona amalgame ya batu autour na ye. S'il vous plaît, message o ezali ya bino. Na lingina senga na bino. S'il vous plaît, chers messieurs et mesdames, enchaînez Félix Tshisekedi Tshilombo. Enchaînez-les ou contrôlez-les. Ce qui est incontrôlable, bo enchaînez-les. Yemoko aoutai koloba avant d'être élu, soi-disant, aloba qui a une expérience te. Et ce qui a commis président a koyeko l'expérience. Donc c'est un étudiant. Nakolobe étudiant koutete aza élève. Alors, ce qui ozali élève, ozo yeko la, au même moment ozali nakati ya classe, il faut se taire na makambu oyo yebite. Garde silence jusqu'à ce que maître na yo bako tangisa yo, ce qui au comprendre, vous pouvez maintenant vous permettre yako loba. Yako zo aller devant, yako expliquer ba matière oyo yekoli. Mais yo, pas même un mois. Ozo yekola ozali élève, tu te permets de prendre des décisions que tu ne comprends même pas. Teni na yango. Tu ne comprends même pas ba conséquence ya ba décision zozwa. Na ye awa parce que na lingo kota na ba polémique ya ba congolais te ba fanatisme blablabla na lingo kota makambo na te na ye parce que la situation
et tindinganaya, ça me concerne en tant que président, il y a raison à ba réfugié, nakendaka chaque fois na ONI, nakenda chaque fois, na ba, place bazwaka ba décision, y a ba réfugié na monde, je suis toujours là. Je défends les réfugiés du monde. Et na kata ba réfugiés du monde, ba Congolais bazali. Messieurs, outi ko bimaka sikoyo, ok, quelques pays à Afrique, ok, na Addis Abeba. Au sali ba rencontre politique na ba père pour ba pesa yo confiance au travailler na bango. Voilà, nous comprendre c'est le real politique, na comprendre toujours comprendre yango. Mais tu t'hazardes. Y a comme ça la déclaration que ba réfugié politique ya Congo fini. Réfugié politique na Congo c'est fini. Oh, nyonso bazali libanda, le demandeur d'asile, bazonga na Congo parce que Congo est un état de droit. Mais monsieur, tu es malade. Tu dois être malade. Aujourd'hui, la traduction littérale, il y a réfugié politique. Je te comprends. Natangi Saka, ce qu'on appelle les force migrants. Force migrants, nakati nango ezali ba réfugié, ba asile, ba trafficking, ezali ba human smuggling, ezali ba stateless, bato bazali na étaté. Donc, na loi internationale sur les réfugiés, définition nango elinkolobate, réfugié politique azali nécessairement mutu oyo azala ki lié na ba activité politique na mboka na ye, alors ba oppression makamwa nyonso akimi na mboka musu, c'est lui le réfugié politique. Non. Ce que olingi tokotangisa yo, on va t'expliquer à travers ba conseiller na yo pour ba faire comprendre yo que ça signifie. Mais ignorance na yo avec aphrodisiaque, y a applaudissement, y a tout, le fanatique au bazo bete la yo, tu te permets, na Congo, ba réfugié, politique, les assoustés, c'est fini, ba bazonga. Et avant-hier, un conseiller, y a Filippo Grandi, au Azali, le haut commissaire pour les réfugiés. Au Kutanaki naye, na Addis Abeba. Naye bani naye physiquement, il me connaît des noms physiquement. Conseiller naye moko a outi ko contactenga pour me dire, Félix Tshilombo a déclaré officiellement à YBC au commissaire pour les réfugiés que les réfugiés politiques n'y sont à Congo bazonga. Messieurs, sois sérieux. Yomoko nanu ozali sans domicile fixe. Ozananda koute. Yomoko nanu ko contrôler Joseph Kanambe. Oyo, un criminel qui a massacré plus de millions de Congolais, l'élo au commissaire Saint-Joseph Kabila, avec Tony Depes. Au commissaire, c'est barbare. Saint-Joseph Kabila, l'élo. Mais je perds ma tête. Au quoi il faut contrôler été? Au quoi il faut contrôler Banaya, comment on appelle ça? Banaya Moura. Na yete milice privée na ye. Oko ko contrôler bangote. Oko ko contrôler ANRT. Oko ko contrôler DGMT. Oko ko contrôler ba service wana nyonso ya law enforcement. Oko ko contrôler bangote. Ozo senga na ba réfugié politique, bazonga na Congo, monsieur okocha bango wapi. Oko contrôler ba mouvement ya ba Namura, mouvement ya ba Kabilis, mouvement ya ba ANR, mouvement ya ba service ya sécurité wana nyonso pour que batona bazala na sécurité et kozala te. Alors, yeba que d'abord on m'a appris que Ozui François Mwamba comme conseiller à sécurité nayo. Voilà une autre folie. François Mwamba, l'homme qui a décidé de maintenir ba caniveau ya kobomaka ba congolais na ba kasho ya ANR. Ba bomi bango, ba tche bango na ba caniveau directement na fleuve Congo. C'est François Mwamba, l'initiateur nango. Et Zalaki à l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila Linga Kangango, c'est Hippolyte Kanambe batu ba pression mususu balinga ba Kangango, mais François Mwamba qui a décidé que ba caniveau na ezala. Les Congolais sont toujours tués jusqu'à ce jour. Ko bois kabango na fleuve Congo. Oche conseiller na yo.
nalingi naloba naiko banga mingio nalingi naloba naiko banga prison Osea lingi yaloba aiko banga mingio Kabuya lingi yaloba aiko banga prison Otumbo lengambe la paix na sala ninyo to senginde la paix bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude yango bipai biso tozwami toloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo bandeko bauti kolanda video penza oyo bolandi tata wana atindaki video ya ngai soko tinde kokoma bolandi maloba waende ngalobaki kasi bobenga ki bipai na bipai yambola kota la mama ya likambo wana oyo bauti kotala bolobaki boni Osea video ezo kota te bandeko na yebisaki bino réalisateur ya émission oyo cameraman ya émission oyo azali sérieusement malade mokolo ya lobby ezalaki penza malamu te yango tokokaki kosala te kasi bino penza bolingi kaka bosunga ye tanga kokufa boye na misolo ndenge ya Pascal loko aloba bolingi kana kota boloko nde bolobaki bolingaki ngai bolakisa bolingo babino bosunga numéro na biso yango leza kolekana bobenga botinda quelque chose Aïssa konkoi bokilelo konde fam pekato kilame plus 49 ya motema ya océan de la presse Jean-Jacques soki mobala mbinga mobalo nanda ko loba pese lo setonda mo tozali kozela opamba te en tout cas kabuya za malade ndenge tozo sala boye abongisi kaka ya lali assistant mususu nde aza kotala ezali penza malamu te bande ko balandi na lingi na lobaka sina zape ko banga ndenge na uti ko loba boye pamba te Franck Diongo aza na prison bolingaka kaka Osea ozosala te Osea ozosala malamu mais ki mamo sive Franck Diongo yo na prison mutazolanda azali te bande ko bangai Lumumba pionnier bazikisa ye lelo ngelo na ezali te Congolais moko te atombola kata mongongo ete to kunda ye malédiction ya Congo Osea PR moko pa bangaka poso ki pele lo akufi azomona ete kabuya l'homme puissance za maladi makasi mais lisungi ezali te tozo bunda bunda Osea pe sengela pema donc bambela mususu na koyoka yango te po bolingo na bino ezanga nango lifuti kwa mais yango tende to sala ngo posa bandeko balandi kasi tolobi kaka na mabele malamu oya koyoka lokola Patrick Itimbili na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga ya nana ya Lompinga Gi ya merveille na Cape Town to biete maboko ekokomela biso bandeko Congo ezali grave sur grève po bozali nanu ko s'abonner te bo s'abonner massivement na ABC1 boko landa makambo la lobaki yango na lobaki ete biso tozana réseau mobimba o tozora makambo bamendele oyo bapesa maboko na bato ya IDPS bakanaki kozongisa bango pamba te tata mokonzi ekolo akomi président de la République azali bongo président ya IDPS bayebaki ete IDPS ezali parti moko oyo ezali opposition na mboka na biso panda mibu miike soki la koyo ko bosala te lo bata tuku mibale na mine tope koleka bazali bongo na opposition babundi penza bitumba kasi moto oyo tope tuku misatu na mine 34 la koyo koloba oyo bango balite na indépendance na nini na opposition kasi tala lelo oyo bango bakomi na pouvoir bakomi associé na pouvoir yango lokola bango bazoki bokonzi na nzelo bilon so boyebi na kokeso kolobaka yango te nde bamendele balobaki esengeli bazongisa bango bazonga na mboka po ete bazali lisusu na taba pesa bango maboko te kasi na boyoka ka bongo tata mokonzi ekola lobi te bato banga baya kokufa na nzala oyo ezala Congo noki te baya kobeta nga noki te baya kobonga melanga alobi nde na bimisa kaka libota mobima la sa lokola en général République démocratique du Congo bato baso bazonga bande ko bangai botela yango la miso ya maneti te bolongola maneti bisika loso bozali bolandanga la bokebi nyoso pona linginde la loba bande ko nangai Congo grève sur grève nzala ya koleka nzala eluti nzala mabe na mabe na Congo tuna mutulo sa ko biso FEDER ezani to yebi yango te ba terme technique e bima na Congo bato sinel nde bato bayebi lotili ki yalité FEDER tozangi lotili ki tozangi mai na yebisi bilo Congo passe biloko hausse de prix esalami yango moko kamwa biloko etombwami bofulu ki ya biloko la ndenge moko bino bato bapaya bolobaka hausse de prix kota la zando oleli kala to ata kolia ata la $10 mais lelo $10 na ndako bala bakomela tite na yebisi bino ete nzala ya kosakala te nzala o nazali ko yebisa bino ya nzala grève likola grève 19 mois ya onatra la kopesa bino bilili na émission ezali koya onatra esali grève
ba chaîne mususu esali grève ba 9 mois impayé mais tata mokonzi ya sika yei pasi ya boy bakosaki na mwa université babwaki mwa mabelo esangani na mabanga kasi nayebisi bino libulu ya grave lobi na kotaki université mais na leli na lobi oyo nini bandeko la ngai tata mokonzi Kabila azaka la pouvoir vraiment nayebisa bino changement ezali te ki mamo si ve fiasco na fiasco atako eloko moko ezali te yango la lobi bandeko bangai bolongwa la kolala ko bolamuka po ekolo wa biso ekufi tala politique ya tata mokonzi ekolo azali siko kokende koyokana na bakonzi nyonso oyo batiaki mobeko na baprison ya bapaya ete bakanga bakabili nyonso ye akeinde kolombelaka bango akeinde kosengaka ke batika bango ata bino moko balongola mibeko wana bakanga bakabili te bakabili babika na pema lokola bakongole nyonso o bolema te bandeko bangai ata kopoza liko senga bokonzi yango lokola moi Joseph Kabila Kabange intimidaki ye atindaki ndenge na ute ko bilo délégation et pas ya bato baye pe ba monya Rwanda ba tembelaki ye moi maboko nde bomoni akomi kokene kolela kasi tozali wapi na bolema ya boye yango Kongo koyi kozwa mokonzi ya malamu te oya koya penza to saela nkita wa biso oya koya penza ete biso tozwa molo lendo ya biso bandeko ba Congolais pasi ezali bomekata kondima eloko oyo te tata mokonzi asali maele ya pelengendu maele ya poloso bato ba IDPS nde sengeli bazonga tous les bakasaye nyonso oyo bapesa bango maboko na mikila mindele tozali kolite po ete bazongisa bango baya kolia mangoya na République démocratique du Congo oyo bango bazali sima ya maele mabe tango biso tozali ko revendiquer ba droit tango biso tozali koloba bango batelemi pona kolakisa ete nzale zali te mpondu nde zali nzala te mpondu liboke moko la 1000 francs bato ya mpondu bakoti na gouvernement liboke moko 1000 francs bato ya masango bakoti ekolo ekomi na 2000 francs ekolo ya masango bato bali ya nini bato ya moteke bakoti moteke ekomi na ekolo moko ezaki na 5 ekomi 1000 francs siko yebisa ngai pasi ya boye to ya lisu kokota to kokufa l'épidémie te bino bozonga to suka wapi bino bato bobikisaka biso lokola kobeta mbela sina kosenga bino poso ki boyo ki botindela kabuya siko boya kozonga la pasi ya boyo biso to komona ekolo Congo na monyoko oyo bato bana kopema te bato bazata na bopemi moko ya malonga te na ye ekolo Congo pasi na pasi balata tata mokonzi ye moko azali locataire tata mokonzi ala ndako akovanda te président de la République bapesi ye maison de passager na yebisaki bilote président de la République a okele koluwaka avion azala ngote bosiko ye akopesa bino kaka esika na lobi bato ba refula la Brazzaville ezo ya neboni bato la bazaka la barai bato la bazaka wala la bandako la bakabamba bato la bazola la libanda aluka la solution ko tongela bato la bantena bavanda te bato la bali le sika ya kovanda te mama gate bokele lokonwe fam pekato mama esika kovanda yali te mama na ngai ya basankusu ba ilema ba omaki bombende mona poto lo sako fanda la moto oyebi ete ndeko la ngai bino boboyi bato boyebi bango boche bato boyebi te boko fandela bango lolenge nini bandeko bangai bakulaka ye lo sako ekini betwa bwe moyo weno bandeko bangai bolamuka bolongola bolema tata mokonza kosala eloko moko te azali na bato bayiko bazotambola la ye bayekaka po batalisa ye tata mokonzi batekaka diama boye siko akoti nene ekole ya koyeba ndenge ni batekaka minere ndenge ni batekaka yango azali kotambola koluka ndenge ni ye mpe azwa misolo yango biso nyonso toloba te na boteki ekolo Congo te na koteka minere ya biso tokoki kozala baumbu te Congo eza royaume te Congo ekozala royaume te ezali République démocratique du Congo. Congo ezali pays, o ezali patrimoine ya tout Congolais. Alors Congolais tout la muka, tout boto la pouvoir na biso la bato balingi bakotsa biso la bolema tokozinda te bandeko la ngai. Soki to tiki boye na yebisi bilo tokozinda. Et lokwa to timo libulu na biso moko. Nzambe alobi pona amour ya Israël akolala pongi te. Boni yo pona amour ya patrimoine na yo Congo, ozali kolala, ozali koloba makambo lokolo oza kosenga. Ozo senga na ezali ekolo wa yo moko tala toke bokena ko senga ndele exil. Boko bonde la bango. Siko tata bokonze ekolo la bino. Akei na Angola asenga maboko obo refule bato la Angola baya.
A place no sa koleka ana Egypte o bozongisa bango pomboke bongi. Baya kotonga wapi? Ye moko banda ya tongi. Ye moko banda ye biloko tondi. Etondi etoko liate. Omonde toko pema tela pema kitoko banda ya ye asali kaka sanza moko pe lingi asala makambo ya mbangu ya lokoso o ya kokokate. Kulu so ya kosala bongi batangisa ye malamu. Siko toko comprendre tonte tozozela yo po ete to kota to bima sikoyo Zaïre et vivre. Zaïre et vivre. Toza la posa siko to telema to kotele kamamboka na molimo pe na nzoto po ete to zwa bokonzi wa biso ezongela biso ekolo wa biso elata lele ya sika elata elamba bango bana bakongo centrale tozali koya kabuya za maladi bande kolanga bobengaki bozela biso penza makambo wana makoki mate mwana mboka abika kasata awape tokotindela bilo numéro ya kabuya l'homme puissante botela ina ba neka bochaka la basuki ba réseaux sociaux poete soki abiki na lombango biso toza koya matadi na awa ezali musikate Florence Mbongo toza kokoma bande ko bangai yango nde toyaki nango poto lobela belo lelo pambate tokoki kolala kate Jo Merlino Musoba mwana Suisse ya solo mobali ya mbinga mokuse ya talo merci penza na boye boyo Freddy Massini na États-Unis d'Amérique toza la posa la bino Arthur Ndombase Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala onanda kone ba pese lo sotonda mo Arthur Ndombase mwana ya France papa moko ya mbinga maloba moye ebikisaka lobala Kabouyate, ayoka po abikate, asa kozela bon rétablissement, l'homme est puissant de moto, Kabouya l'imbattable, l'incontournable. Vraiment, bandiko bangai bozali ebele. Ingeta, BDLD, Ingeta. Ah, papa nangai, Dieu donné, Moulobe. Papa ya ba papa, mobalo azala misolo moye, tozala posa na yo. Vraiment, ozala mbongo na yo, pambate, opesaka, et monanaka. Atako bato baboyi ngai océan de la presse na tombolio ingeta la bino nyonso papa te di ka papa social molongani ya mama Solange na zole la bino kabuya za la posa la bino papa Emma kabuya la posa la bino boko telikamba ngote bozali ebele XXL la bela giwa nzambi na molonga na yo mama Sylvie Mwamba bozali ebele na bino nyonso vraiment Serge Kamfu Mundungu na yebike boulot mais soko 8 ans salaka ndenge to salaka ingeta bo changer idéologie te bo bunga idéologie te tozali na combat tozo bunda contre ba ennemi ya République démocratique du Congo tozo bunda contre batu oyo bazali koya pona kobebisa ekolo Congo papa Foska Dikese papa social papa Foska Dikese molonga na mama Solange papa nanga social kabuya zozela opo santé eza mobulu papa na yebi yo eratakate Foska Dikese l'impresse Monseki Tony mobali ya pembe vraiment bisika bozali tozali penza na posa na bino tozali na posa na bino papa social mama mokonza bakabelo mama Fariane papa social Foska Dikese vraiment tozolela yo na molonga no mama Solange po ete tobika maloba na ngai ekomela bilo bandeko bofungola miso ba oyo bozubi so la sima bondi ya botar de bonoite tozala ekoloba latina ete ekolo wa biso gouvernement oyo ekoti ezali gouvernement Kabili ezali kosala eloko te ekei siko kosenga ete batika bato nyonso bala mère Mende batika bango batika bakabili nyonso pe longonya na bandeko la biso kata kokombe boboyi la mère Mende bobengani ye moto abonga ko gouverner République démocratique du Congo te to lingi ne babundeli ya boy tika nzambe apesa bino maboko Malko Kakila la France Emmanuel Chabalokwa Fortifort Inzembo bozali ebele ba camarade na ngai tari mami leba Kikita na robenga openza na bosanaki oyebi makamba kabuya te Kikita kabuya za la posa la bino ingeta mama to telemi pona koloba na yo to yambio maboko polele mama présidente Séraphine bana imper Zaïre ya sika bozala kimia bilo bato bobenga kinga mama wa ba mama présidente mama ya Zaïre ya sika imper Zaïre ya sika mama Séraphine motema ya Germain Bafalanga akoyati poto tombola Zaïrois dans la paix ezongela biso merci na fédéral Lucien Basaïba biso na bino tokutana na mikolo mizali koya bye ABC1 Television, le leader en actualité.